Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous mes amis sur Facebook, TikTok, YouTube. Vraiment, les gens n'ont qu'à repérer bino merci. Nous sommes les cas qui pour la journée de 6 octobre. Vraiment, Nzambe azalaki na biso. Malgré les tombas ezalaki, malgré les difficultés ezalaki, mais nous avons merci na bandeko surtout oyo basoutenaki biso à l'événement le 6 octobre. Merci na baoyo nyonso bacontribuaki ata na 1 RN, na 2 RN, na 20 RN, na 5 $, na 10 $, na 50 $. Merci na bino nyonso esika bozalaki. Vraiment boyaki kosoutenir biso mosala elekaki bien kitoko bana na Nzambe basepeli Nzambe mpe na lola azwi lokumu nyonso esalamaki parce que soki tosalaki yango ezalaki mpona kosoutenir baorphelin mais nyonso eza mpona lokumu na Nzambe. Yango napesi kaka Nzambe merci na ndenge azalaki na biso na ndenge nyonso elekeli oyo boza komona wana eza kaka baextrait tozali kotia oyo bandeko bafilmaki na bafone yango toza kotia botala mais ozela concert eza koya kwa sorti nango ekozala na fin du mois nde tokotia date concert mobimba ekobima bandeko bazalaki te botala ndenge elekaki et puis tozosenga baexcuse basori vraiment falaki concert ezala live na Facebook na biso mais moi problème technique ezalaki jour wana epesaki mwa complication moke ça yango bomonaki ke tozalaki mpenza en ligne te donc en direct te. Vraiment next time prochain concert to préparer déjà avant pour complication ezala te na niveau ya live na biso yango tozopesaka merci mingi mpena na bandeko nyonso basoutenaki biso na journée na biso ya le 6 octobre. Vraiment toza lisusu na événement mosusu oyo ezoya na compte ya église Powerful World Ministry oyo eza na South River place au frère Blaise Nzinga asalelaka Nzambe place au frère Blaise Nzinga ayembelaka Nzambe. Donc kuna nde toza na événement monene oyo église ezoprépare lisusu mpona frère Blaise Nzinga. On les a dit concert, tobenga ngo concert ya gala, concert agape, tobenga ngo concert tozana bana na zo orphelin, tozobeta musique, tozolia na bango, tozo célébrer na bango ensemble. Concert wana ezali le 25 décembre. Le 25 décembre, soza na place à kokende te, oye to fêter na ba orphelin, eza fête ya Noël te, mais tozo fêter na ba orphelin. Tozo fêter na ba orphelin, na ba maman veuve. Pour fêter na bango peut-être dans la place à kokende te tozana na bango ensemble. Soki yo peut monique oza na place à kokende te le 25 décembre oye to célébrer ensemble na bana na biso soko na ba question ya retour na bango soza eloka kopesa bango opesi bango. Donc wana ezali concert tozana nango le 25 octobre eza mpona ba orphelin. Donc eza concert oyo tokobeta yango siko mpona kopesa bango babiloko. Donc kopesa bango tozwaki biloko tozopesa bango mais ya le 25 décembre eza tozofete na bango ensemble. Donc eza fête ya Noël te mais tozofete na bango ensemble. Donc tozopesa bango biloko oyo tokozala nango bazozwa yango sur place tozolia na bango ensemble mpona kosisa année na biso na bango. Donc c'est préparé pour le 25 décembre. Tokuta na biso nyonso na South River. Adresse Goya Kalate. Adresse Zoya Kalata, fiche Zoya Kalate. Tokozo adresse ba détail makambo nyonso mais ezala déjà kobongama le 25 décembre. Tokutana, to célébrer, to fêter ensemble na bana na biso ya ba orphelin. O wabi tokozala na South River. Tokolia na bango. Tokomela na bango, tokobeta masolo na bango, tokobinela Nzambe ensemble na bango, tokoyembela Nzambe ensemble na bango. Donc yango wana tozosenga na biso nyonso bana Nzambe nyonso bana Cape Town, Afrique du Sud, partout esika bozali olingo ya mokolo wana to célébrer ensemble. Oui, eza concert moko eza kitoko makasi, eza journée moko eza kitoko makasi. Donc
invité bakozala te ozalaka frère Blaise Nzinga na groupe Shiloh Gospel nde bakobeta jour wana tozala invité te to guest bakozala te ezaka frère Blaise Nzinga na Shiloh Gospel musique mobimba nde tokozala wana tokobeta mpona lokumu na Nzambe et puis tokosepela na bana na biso ya baorphelin. Nayebi ke concert et mwa baestre bato batali bato balandi bato mosusu mpe babengi bamosusu mpe baregrete ndenge bazalaki te vraiment. Et puis tolinga tosenga susu mwa sori baexcuse na bandeko oyo bazalaki na bandeko oyo tozalaki na bango le 6 octobre na salle na concert. Vraiment tomonaki mwa retard ezalaki makasi. Vraiment bo excuse biso bo limbisa biso. Next time tosala ngo te mbala nsima tokobongisa susu bien bakamutu ederangeaki biso esalaki concert ebanda retard nayebi ke esalaki bien te mais tokobongisa yango. Donc concert na biso ebandaki retard ezalaki problème moko ya bainstrumentiste donc ya ingénieur de son nde ayelaki biso bainstrument na retard par rapport ya ndenge toyokanaki bainstrument ezala na salle. Bainstrument eyaki na mwa retard donc instrument ekomaki 1 heure avant concert. Donc toyebi te complication wana eutelaki wapi baproblème wana eutelaki wapi. Donc nde tolobika ye concert ezalaki na bitumba makasi mais tozalaki na mpona kosoutenir baorphelin. Un mot nazocomprendre te pourquoi bato babundisaka kaka frère Blaise Nzinga, pourquoi bato bakombataka kaka frère Blaise Nzinga, pourquoi bato balukaka kaka kocrée baproblème na frère Blaise Nzinga. Vraiment nakomprenaka eloko wana te tosala mosala Nzambe naosala mosala Nzambe mais naza kombati na niveau moko na mboka oyo jamais nayebi te soki eza nini naosala concert mpona kosoutenir baorphelin mais bimi na bato mosusu baye kokombattre yango basali na Nzambe bazokombattre événement oyo tosala mpona lokumu na Nzambe mpe mpona kosoutenir bana na zo baorphelin bandeko mosusu bamusicien bazoya kokombattre yango mpona eloko tosala mpona kosoutenir baorphelin. Mais toyebi eloko moko ntango tobobundisa bokanisa te bobundisa frère Blaise Nzinga bobundisa nde mosala Nzambe oyo apesi nga na sala moto na moto ana mosala na ye Nzambe apesi bato mosusu mosala abetaka na ebale mosusu aza ne coopérant mosusu azasala makambo na ye me nga Nzambe apesanga kaka koyembela ye. Donc nayembelaka kaka Nzambe sikoyo soki nazwi vision moko mpona kosoutenir baorphelin to nazobeta concert mpona kosoutenir baorphelin to nazobeta concert mpona lokumu na Nzambe. Pourquoi kobundisa événement? Pourquoi kotia bakale na événement? Pourquoi kokende kopesa ba message ya mabe mpona événement? Donc vraiment Nzambe alimbisa oyo nyonso tu bazalaki na nsima ya kobundisa journée ya concert oyo le 6 octobre. Oyebaki Nzambe baorphelin amonaki bino ayebi nyonso to esalamaki ayebaki nyonso esalamaki Nzambe amonaki. Donc baoyo nyonso bobundisa frère Blaise Nzinga na mosala oyo boyebaki bozala confondu parce que nga na osalela Nzambe na nga na ndenge esengeli. Donc oyo ozoya kobundisa na ntongo na midi na pokwa na niveau ya musique yebaki okuta na Nzambe un jour. Nga frère Blaise Nzinga nazoloba ngo nazala problème ya motu te mpe nazala na problème ya motu te naosala mosala Nzambe ndenge Nzambe apesi nga na sala ndenge Nzambe atindi nga na sala. Donc oyo tu bazoya kobundisa boyebaki bokutana kaka na Nzambe bokutana na nga te nana nga eloko osala te na pe na motu te ke o nabundisaka bato oyo naswanaka na bato na nzela oyo te na moto ya biloko wana te nga azalaka ndako mosala église. Donc bilo misato oyo natambolaka nango na mboka oyo ya Cape Town bilo misato oyo natambolaka nango na vie na ngai yango wana. Donc nazalaka kaka motu ya ndako église na mosala. Nalingaka mosala na nga makasi nalingaka mpe mosala na ngai oyemba makasi nalingaka mpe kosalela Nzambe makasi. Nazalaka moto akotambola te nazalaka kaka mosala ndako église. Donc tanke nasalelaka Nzambe na nga bongo donc oyo oza kokombattre oza kobundisa groupe Shiloh oza kobundisa frère Blaise Nzinga yebake obundisaka nga te mobundisaka nde Nzambe. Donc tosala mosala Nzambe botika nasala mosala Nzambe na nga nde naosalela. Donc botika molimo wana ya kobundisa molimo wana ya kotelemela. Donc bamosusu bakomoluka oh non bamoni kaka frère Blaise otambola mwana mwasi non naza mobali naza libre naza pe free na marié te. Donc so esengi nalinga mwasi na olinga mwasi. Donc botika bamamike wana bozolobaloba botika nga nasalela Nzambe.
soko soutenir nga soko soutenir nga te ovandi mais koluka te ke o décourager bato mosusu pona événement wana o décourager bato mosusu na ba message moko boye ezanga tina po bato wana baya événement te botika biloko wana toza bana nzambe concert ebetamaki elekaki malamu merci na bao bazalaki ebele bandeko na ngai ya lisanga oyo bozalaki wana mpona kosoutenir ngai vraiment merci nzambe apambola bino na oyo bosali na bandeko na ngai ya famille pe oyo babengaki libanda partout mpona kosoutenir ngai boza ebele et puis bandeko nyonso to ya Shiloh Gospel Music oyo bazalaki depuis tobandaki préparation na biso tosali presque 3 mois ya barépétition mais tosali presque une année ya promotion ya concert na biso mais na dernière minute bino mo bomoni makambo esalamaki mais nzambe na lolaka oyo tozosambela nde tozoloba soki moto azosalaka likambo mpona kokombattre mosala oyo akokutana na nzambe un jour parce que tozosala yango mpona concurrence te ngai nakosala baprogramme na ngai nakosala baorganisation na ngai nakosala makambo na ngai na concurrence na motu te nakosala yango mpona lokumu na nzambe mpona nyonso oya kobundisa ngai na niveau nyonso na niveau musique na niveau mosala na niveau ya libala mpona nyonso oya kobundisa ngai akokutana kaka na nzambe oyo motu mabebisa réputation na ngai na niveau ke oyo azali na mwasi boye akabwani oyo aza na mwasi te oyo boye oyo miziki na ye nakokende te bokende te motu nyonso oya na ndenge wana ayebaki akokutana na nzambe soki tala ngai ekoki na bala na obala soki tala ngai ekoki na linga na kolinga mais pour le moment nazosalela na nzambe na ngai ndenge nazosalela nzambe na ngai ndenge nzambe azomemela ngai donc bozala mosika na vie privé na ngai bozala mosika na makambo na ngai omoni koya kosoutenir ngai na concert oye omoni mpe koya na yo te ovandi mais kotinda bato teke odécourage bato mosusu oyo bakokaki koya na bango mpe événement oyo bakokaki koya mo mpe kosoutenir baorphelin yo okei mpona kodécourage bango yo okei kosolola kotiaka événement na wana date wana mpona koempêche bato baya te vraiment okutana na nzambe ngai Frère Blaise Nzinga naza na ngai na groupe Shiloh na ngai naza na fondation na ngai Blaise Nzinga oyo tozokende malembe ti nzambe akomemela biso yango wana nalobi le 25 décembre oyo toza na événement normalement tozali na événement na ndenge na ngai événement na ngai oyo mosusu elingaki ezala le 7 octobre ezalaki mpona baorphelin le 7 décembre pardon le 7 décembre nazali na événement oyo ezalaki concert moko na koprépare ya VIP ezalaki mpona baorphelin te eza organisation mosusu mais na église na nga place na priaka na Powerful Word Ministry epai ya apôtre John Kandolo là toza na bapaster Bobo na bapaster Patient nde balobi te ide wana ya kobeta concert mpona kosoutenir baorphelin eza ide moko ya bien lokola nga mo mpe papa nazalaki te na ye donc tour oyo tokotiango le 25 décembre église motezo ya charge ya makambo wana nyonso tout donc le 25 décembre tokozala na Salt River na bana na biso baorphelin na bamama na biso baveuve tokozala na bango ensemble tozobeta concert tozolia tozosolola na bango tozoseka na bango tobini mpona lokumu na nzambe toyini mpona lokumu na nzambe mais oyo pamoni ke le 25 wana aza na place akokende na bana te oza na place mosusu akokende te peut-être na ntongo okokende au parc okokende au beat mais à partir ya 15h 16h oye tocélébrer ensemble tofete ensemble na bandeko na biso bano baza baorphelin ntango bamona mpe bana mosusu bamona mpe bandeko mosusu donc esala bango bien basakana toyemba tobina mpona lokumu na nzambe tolia na bango ensemble soki oza na elamba moko mpe ya sika osombela bana wana mpona peut-être kofete le 1er janvier mpona bonne année oyeli bango parce que le 25 tofete na Noël te et tofete nde na bana na biso baorphelin le 1er janvier nde bango baofete moto aofete na famille na ye donc wana nde okokoyela bana wana elamba moko ya sika osomi mpena na sika na shop ya sachet oyeyi nango toyebi kaka partir ya bana à partir ya une année tomati ti suka 18 ans to toye à partir ya 2 ans ti suka 18 ans osomeli bana wana eloko oyo bakolata le 1er janvier donc tozofete Noël te mais tozofete na bana na biso baorphelin le 25 décembre donc le 25 décembre tozofete na bana na biso baorphelin mais biloko oyo koyela bango le 25 décembre bilamba oyo koyela bango ya sika wana oyo bakolata le 1er janvier mpona kofete bonne année yango wana nde tokozala nango bakozwa yango le 25 wana donc ntango yo ozoya nango le 25 yebaki bakozwa yango mpe kaka le 25 yango tolobi toya le 25 décembre affiche eyebimakala te tokomona adresse tokomona place nini concert ozala oyo tokofete na bana na biso baorphelin donc wana eza concert ya bana baorphelin tozolia na bango tozobina na bango tokofete na bango mpona kosepelisa bango mpe mpona kokumisa nzambe mais
le 1er janvier des jours oyo biso nyonso tofetaka mpona année ya sika mbula ya sika tokoti nzambe abateli biso misusu na année ya sika 2025 donc eza année oyo bana na biso bakosepela le 1er janvier epi baklasse eza kozonga ntango ezonga année prochaine donc elingi olobaki ntango ozoya le 25 décembre okokoya mpe na bakaye okokoya mpe na saki ya classe okokoya mpe na bathermos okokoya mpe na babottle mpona bana okokoya na biloko oyo bana bakozonga nango classe okokoya na biloko ya kolia mpona bafete nango le 1er janvier donc oyo tozosala le 25 yango wana le 25 tozoya kofete Noël te nazoprécise yango bien tozoya kofete Noël te mais tozoya kofete na bana na biso kozwa bango tozala na bango ensemble bazwa quelque chose oyo bakofete nango le 1er janvier donc elingi oloba yaka na saki oyo bakozonga nango classe yaka na elamba ya sika pena na kati ya sachet opasoli pene opesi ebisi elamba oyo soki yango ekoki oyo olata yango le 1er janvier po tokoti mbula sika topesa nzambe merci ozala propre ofete bozala ensemble soki oya na carton ya soso tokaboleli bango soki oya na saki ya loso tokaboleli bango soki oya na oyo nyonso yo koya nango ya bien nde tokopesa bango le 25 mpo bafete nango le 1er et puis soki biloko ya classe ekozala mpo babanda nango classe année prochaine donc wana ezali fondation Blaise Nzinga na bafondation mosusu na ba ONG mosusu nde bazosangana mpona kosoutenir événement wana ya le 25 décembre bato bazopresente yango ezali église Blaise Nzinga asambelaka Powerful Word Ministry epai ya apôtre John Kandolo na papa na biso Bob na papa na biso Patient donc bango nde baza chargé ya makambo wana mais ekozala ba ONG belé ba fondation belé ekozala mokolo wana tokozala na bango ensemble fondation Blaise Nzinga aza na kati ba fondation mosusu ya Cape Town ekozala na kati donc eza journée moko oyo tokofete yango mpona kopesa bana na biso biloko oyo bakofete nango le 1er janvier donc mingi ya koloba eza te nasi message yango toyei kopesa bino tobongama mpona le 25 décembre topesa bana na biso biloko bakofete nango le 1er janvier donc tobongami mpona yango merci mpona concert ndenge eutaki koleka le 6 octobre merci na baeglise nyonso oyo basoutenir biso oyo bayaki kotika biloko ya baorphelin biloko wana ezali kala te tokokende kotika kotala bango tokokende kotikela bango bokomona babiloko wana donc esika ete ekokomela bokomona yango kala te toza na ndeko na biso moko aza na Congo il faut totindela ye quelque chose mpona aza na bana kuna santé mpe toderange ye bana baza baorphelin azalaki na biso awa po totindela ye quelque chose aza ndeko na biso chantre donc asalelaka nzambe ayimbelaka nzambe azalaki awa aza na Congo azobela epuis po kolokela quelque chose mpona bana toza na famille mosusu oyo ya bandeko na biso bamisa mpe baza awa toza mpe na famille mosusu fo tokende kotala ya bwana na biso aza mpe awa akufa mpe atika bana donc kala te tokende kotala bango okomona baimage na fondation Blaise Nzinga et Shiloh Gospel Music Mobimba tokokende kotala bango yango wana tolobi le 25 décembre nde tozanga te biso nyonso tozozela ndenge oyo mpe biso bakopesa biso soki concert ezala ofele to ekozala ya mbongo wana tokoyeba yango avant le 25 décembre mais pour le moment bongama somba déjà eloko koyela bana oyo bakofete nango le 1er janvier mpe oyo bakobandela nango classe nzambe apambola papa na biso Derek Yayo elongo na mama Didi Yayo nzambe apambola susu azonsa susu ya mingi epai ya apôtre John Kandolo papa na biso Bob et puis papa na biso Patient na église Powerful Word Ministry Mobimba nzambe na lola bakisela bino mingi na bosani te apôtre Igor na Pérou vraiment nzambe azongisa ya mingi na bosani te papa na biso pasteur Adolphe na retreat kuna na 10e avenue na bandeko Erika baza kuna bamama ebele baza wana vraiment merci na bino mpona soutien na bino bosombaki babillet boyaki concert vraiment merci na frère na biso Yannick Malanda oyo asombaki 10 billets mpona kopesa bandeko na église baya vraiment nzambe azongisa ya mingi merci na mama na ngai Viviane Semi merci na mama na ngai Anna Semi merci na mama Isabelle Senga merci na papa JP Iakela oyo azali papa na biso ya mosungi ya molimo na pepa konza malamu a partir ya Congo merci na papa Jean-Jacques Kala Mbai na pesi ba mbote ba merci siki ezali mpona soutien na yo merci na ngala bandeko nyonso basalaki na protocole bandeko nyonso bazali côté danse bandeko nyonso tu bayimbaki na biso
boza ebele oyo bakompagnie groupe Shiloh Gospel na bayembi nyonso ya groupe Shiloh Gospel Music. Merci na bino bisika bozali na bosani te oyo papa Ochangesaka mokonzi bilili esika azali na bosani te. Vraiment bandeko nyonso bozalaki wana mpona kosoutenir biso na oyo sommet babillet na baoyo boyaki retard na baoyo bayaki avant. Vraiment nzambe na lola azonsela bino ya mingi. Merci na sepela komona baprésence na bino bandeko mosusu tomonana kala tomonanaki le 6 octobre na concert. Vraiment nazalaki na esengo makasi sika nzambe apambola lisusu bandeko nyonso to basaelenga bapromotion. Papa na ngai pasteur patron ataki nga mingi na bastati na oyi kobosana ete ya grand frère Edel sasa. Vraiment promotion na yo pe na sepela kotana bastati bandeko nyonso oyo bamekai ko soutenir ngai oyo bamekai ko taba ba profil na ngai ba video na bastati na bango de chakas papa dadi na clavier na monaki ba promotion na peza ki makasi. Vraiment bayembi nyonso tu oyo basaki ba promotion mama na ngai Stella pe ozaki makasi na promotion. Vraiment na koki ko bosa na ngote nzamba sunga bino tokutana le 25 décembre. Le 25 décembre eza concert oyo tokozala na bana na so orphelin pona kopesa bango biloko ba fêter nango le 1er décembre. Donc sokoza na la place okende te yaka le 25 décembre tozala na bana na so orphelin to sakana na bango to solola na bango to encourager bango lisusu to yembela nzambe na bango to binela nzambe na bango bongo biloko to kopesa bango ya ngwane kosunga bango le 1er janvier. Pour le 25 décembre tozo fêter Christmas te mais to kokuta na bana na biso to yemba na bango to binela bango ensemble et puis to pesa bango oyo tokozala nango mpona année prochaine ba fêter nango et puis ba bandela nango classe. Merci mingi na bana na ngai Exaucé Nzinga na Congo na Shiloh Nzinga Messi Nzinga Blaise Nzinga Priscilla bana nyonso tu na pesi bino ba mbote bisika bozali. Vraiment nzambe na lola azala na bino bandeko nyonso tu bobanga te frère Blaise Nzinga azali toza na bino ensemble le 25 décembre tokokuta na bino soki nzambe asungi a permettre biso le 7 décembre tokozala na concert ya VIP wana eza concert mo privé peut-être pas fiche ebimate mais bomonaka ba vidéo donc eza concert mo privé donc ndenge nalobi peut-être tokolobela ngo te tokosala promotion nango te mais bomonaka concert ebimi mais concert oyo tokozolobela sikoyo oyo affiche ezobima ezali ya le 25 décembre. Vraiment nzambe apambola basponsor na ngai papa na biso apôtre John Kandolo na papa Bob na papa Patient bato bazo sponsoriser événement wana ya le 25 décembre na ba ONG nyonso tu ba fondation mosusu ezali na mboka oyo bakozala na mpona kosoutenir pe mpona kopesanga maboko na fondation Blaise Nzinga na mosala oyo tobandi. Vraiment babundisaka moto aza na eloko ya nzambe donc bobundisa na bino bosala makita bosala nyonso tu mes frères Blaise Nzinga aza frère Blaise Nzinga otikala frère Blaise Nzinga nayebi oyo naza nayebi oyo nasalaka nayebi oyo nasalelaka nzambe yango wana toujours bitumba eza makasi mais nzambe oyo mpe tokotika ete jamais tokenda nzela molili jamais tobanga makambo jamais tobanga bato toza bana nzambe mwana nzambe abangaka te mwana nzambe afrontaka makambo donc ngane na aboye nabangaka te nabangaka kaka nzambe me natosaka na respectaka motu nyonso tu mais kobanga nabangaka kaka nzambe donc nzambe kaka nde mokonzi nzambe nde champion nzambe ni maître donc nabangaka kaka nzambe nabangaka moto mokili te mais respectaka motu nyonso natosaka motu nyonso tu napesaka motu na motu valeur na coin na ye donc mpona kosala nzambe nasalela nzambe ndenge nayambela nzambe na nga ndenge nayebi kosalela nzambe na nga. Vraiment nzambe apambola bino azala na bino elongo tokutani dimanche tokutani le 25 décembre tozanga te tokozonga susu mpona kopesa bino ba news na voix pene ezanga kase lelo moyena yemba eza te voix ezanga kase donc tokoya next time nde tokoyemba mwa moke voix ezanga kase parce que na travaillé trop pendant 3 mois ba répétition tobeti concert lelo pe dimanche nazalaki vena busy nazalaki invité quelque part nasilisi nake na prière place na priaka donc voix ezanga kase lelo toyembi te mais next time tokoya toyemba ndomo mokili compliqué nasi Golgoth eza déjà wana na Facebook na tele binongo déjà bolanda yango eza nzembo ya fond na bino Blaise eza nzembo ya sika nani tokotela en studio te tosalaka promotion nango soko lingo soutenir nzembo wana album Golgotha ça le beau soutenir yango merci na merveille yo mo yebi donc merci nzamba za na yo
Jessica Kitoko Safi. Jessica Kitoko Safi, merci na yo na moni oza na ligne. Merci nzamba za na esiko ozali. Vraiment tokomi na suka ya émission na biso, tokomi na suka ya live na biso. Nzambe na lola pambola bino, frère Blaise Nzinga azali. Olingo invité nga na église na bino, nazali partout. Olingo bengisa nga na poto nazali. Olingo bengisa nga na Angola, na Congo, na Afrique, na ba Congo, na Bandundu, na Équateur. Olingo bengisa frère Blaise Nzinga aya kobeta musique au sololi numéro na biso ya ngwana plus 27 parce que naza na Afrique du Sud, précisément à Cape Town. Dans numéro na ngai ya ngwana soko bengi ozwanga na WhatsApp, ozwanga na appel, comme ça tu reçois soko lingo invité ngai quelque part, lingo invité ngai, olingo mona ngai, olingo bengisa nga na ndaku na yo na ya to solo la pour un projet moko to likambo moko, numéro na ngai ya ngwana plus 27 72 92 73 084 plus 27 72 92 73 084. Wana numéro ya frère Blaise Nzinga. Oko komelanga na WhatsApp, oko benga ngai, oko benga nga na appel normal, ozwanga to sololi na eloko olingi o soutenir frère Blaise Nzinga. Nzambe na lola apambola bino, tokutani next time le 25 décembre, tokutani pona kopesa ba ofele na biso biloko ba ofete nango pona le 1er janvier. Tika Nzambe na lola apambola bino. Merci, bye.